Biso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Na grand journaliste nazo comme moi. Mutaleki na TV dit que non na sepelaka na nzambe te na lingaka nzambe te. Kaneti ngabo yebisanga bato sida babikaka na ministère na ngai. Ye a mibenga pe prophète de la nation et puis mokili pe ndima iskoto yeba te eloko ya sali wana to ndima yango to te. Merci beaucoup. Christ le Bible dit qu'à livrer na blé écola. Quand le maître viendra, il y a une différence. Alors mon second ça na prophète Timothée Christ aura plus juge à ma pasteur mais plus ba kanzité na mboma na. To ka basurno wana parce que tout le monde ba misu bazozo ba jende. Oh banane mais yo poni no kutu yango te. Mais yo lingika koza 4000 bébés mosakoli azana mboka parce que toi na mosakoli bébé pe bazana katsa mboka. D'abord problème ezali quand on parle que mosakoli azana mboka Samuel chapitre 9 le verset 6. Saoul a bongisi ba brebis ya papa na ye. Et alors il a fallu bakuta na prophète oyo akoki koloba place ba brebis ezali parce que un prophète il est là pour alobela les passés, les présents ainsi que les futurs. 4000 bébés et na lala na butu na zobondela na ki na retraite nzamba pesi ngai parce que message nga zaka ngo plus espoir. Nzamba bi na ngai musakoli oyo nyuso za na problème au bota na pesi yo 4000 bébés. Donc c'est vraiment spirituel. Donc tu dois prier pour eux et nga na pesi ngo bana. Ce que je peux dire, ce qui est surnaturel et inexplicable. Voilà. Je prends d'abord l'exemple de l'apôtre Léopold Mutombo. C'est vraiment un homme de Dieu puissant, que Dieu marche avec lui. Vous comprenez? Ils ont ma cambo nzambe et à celle la camusel nzambe na o sko deni les mamba sala rawana yo ndima ete parce que donc na mono tayin kaka Léopold quand je parle de l'apôtre Léopold Mutombo ça moi na ta grandeur. Non grandeur tabima pas dit na bal Alexandre ce pas dit na bal Alexandre ba ventir ba o wana bozo mona wana et ça les maraté. Donc et comme ils bêta bisoté, ils ont bêta bango. On est tous des hommes de Dieu, mais il y a des hommes de Dieu qui cherchent peut-être parce que dernièrement on a entendu l'émission où il y a eu des pasteurs, où est l'imakamu ya orphelinat. Vous allez belé beaucoup l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balamia c'est chez Biso TV. Oui, mais là mon émission na bino réponse à nos questions. Yande ko la napesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Voilà. Très ravi de vous avoir nombreux, aimables internautes, vous qui nous suivez de partout, à travers la République démocratique du Congo, dans toutes les 24 communes de ma capitale qui est Kinshasa, et à Brazzaville, Poto, plateau de 15 ans, Mongali, restez toujours scottiers et abonnez-vous massivement sur nos antennes, sur chez Biso Télévision, et je sais que la déception ne sera jamais la vôtre. Et bienvenue dans cette belle émission présentée par votre humble servante, Nadège Kimana, autre m'a dit, la calculatrice de la presse congolaise. Merci à toute l'équipe de Week-end, à toute l'équipe parce que na mesana na Week-end de Star à la télé et toute l'équipe de chez Biso Télévision. Je ne suis pas celle pour ne pas être kilométrique verbalement. Je suis avec mon invité, l'homme des 4000 bébés, le prophète Christ Timothée, Mosakoli Azanamboka. Alors, avec lui, on va parler de tout, sauf rien. À qui j'ai dit bonjour, parce que ça dépend de l'heure que vous nous suivez là. Bonjour, prophète. Bonjour, bonsoir, donc merci beaucoup. Voilà, un petit mot gentil na bato nyonso balingako lando parce que balobi TV moko batebele to la mukara parce que c'est côté les à côté le lobo boye bana les akat tozana Mosakoli azana mboka tobeta vraiment li solo yango. Moi liloba ya sukani na bafani nyonso balingako to benga ngwata bongo et puis bana peuple de Dieu nyonso balinga mateya no ba ope balandako balinga pe émission na yo moi liloba sukani pour ça ba on peut bien donc on s'en va prendre pour le bandeko nyonso vraiment naza flatté et puis béni donc kozana bango parce que eloko za important de ko partager plus parole de Dieu et pour nous le bana bango que bonne nouvelle les année où ils ont et puis nous avons toujours encouragé
et ndeko moko qui déjà fatigué lemba qui est déjà désespéré donc nzambe aza toujours solution donc malobonga na kolobezaka pour nzambe aza solution pour na biso. Voilà, nzambe aza solution mais na ko permettre bino bozala toujours scotché ya kolanda biso na yebi ke nzambe akosala moko akozala pe toucher par rapport à l'émission au Tozanango. Mosakoli Yazana Mboka, l'homme de 4000 bébés, pourquoi kaka surnom parce que tout le monde a mis bazo zo ba jendi o banani mais yo poni no kutu yango te mais yo lingika koza 4000 bébés Mosakoli Azana Mboka parce que toi na bon Mosakoli belé pe bazana 400 Mboka. D'abord problème Isali quand on parle que Mosakoli Azana Mboka Samuel chapitre 9 le verset 6. Oui. Saoul a bon ici ba brebis à papa naïe. Et alors il a fallu bakutana prophète oyo akoki ko loba place ba brebis ali parce que un prophète il est là pour alobela les passés, les présents ainsi que les futurs. Oui. Mais serviteur lobi na yabi que non, omoni na vu wana mususu, il y a un prophète de tout ce qu'il dit ne manque jamais d'arriver. Donc azam Mosakoli azana Mboka. Alors toi qui ne peut-être yende mutako sa biso et place ba brebis ali. Mosakoli azana Mboka elingi loba donc dans un mot ngelo tout simplement Mosakoli o alobaka makambo et ratakate donc Mosakoli oyo aza crédible donc tout ce que tu dis ne passe jamais inaperçu donc c'est ça Mosakoli azana Mboka do oyo yazana de po kenda ko luka batu mais batu nde ba luka parce que un docteur akenda kaka na hôpital te mais maladie ne faut pas longa na banda ko fa ya place o yazali donc c'est ça Mosakoli azana Mboka donc tout ce qu'il dit ne passe jamais inaperçu. Bon 4000 bébés l'homme de 4000 bébés. Non 4000 bébés et na lala na butu na zobondela na ki na retraite nzamba pesi ngai parce que message nga zaka nango plus espoir. Oui. Nzamba bi na ngai Mosakoli o nyuso azana problème au bota na pesi yo 4000 bébés. Donc c'est vraiment spirituel. Donc tu dois prier pour eux et nga na opesa bango bana. Et ngamo des gens zakadana donc on nzamba pesa nga ya miracle sont na bonne ba bota ka meta nzamba lo belinga. Donc na se focaliser sur nango makasi, voilà la raison pour laquelle nazaka pena na ba témoignage o eza plus ya ba bébé et puis chaque mois ba témoigner o bazo semité bazo que ça soit ba kato ba trompe que ça soit je ne sais pas quoi mais soki na bondeli na belili nzamba dit na bala Alexandre et miracle sera toujours opérationnel. Voilà, miracle sera toujours opérationnel, mais ton dit manani parce que le lot vraiment makambe belé ezali. Avant cela, je vais vous retenir un peu en question pour nous, il tente aux lobaka. Bazo monaka. Alors, nous à partir il y a Régine Abisso, si les gens peuvent nous permettre, il y a aussi la biso la vidéo automoni par rapport à ndetolobeli ba bébé, il y a une dame où il y a une femme moko tomoni azopé sa témoignage par rapport femme mariée. Femme mariée, oui. Elle a fait 11 ans de stérilité, mais nzambe nayo asungiye azumwana. Si déjà avec bien sûr la permission de Jonathan Moukadi et puis Dinish Monsolo, si déjà on peut prendre la vidéo et puis on se retrouve tout juste après, c'est parti. Chez Bissou Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Papa nzambe asali ngai ya minene. Nzambe asali miracle makasi na nzela ya bisakoli na yo nde nazwi mwana oyo après 11 ans. Donc problème ya kobota ezalaki après 11 ans. Gloire à Dieu. Est-ce que na bandeko to bandeko mona ki kobota ezoya te maloba bato bandeko zala ndenge ni na venir partout bandeko zala ndenge ni ke na 11 ans mwana azoya te bandeko zala ndenge ni. Pas même maloba bato mais ngamu la mona ke c'est fini pour moi po nazaki pe ba traitement na sala on a kokoi ko sala mettons na koma na 11e année na mona ke ici nde na 11e wana tant nzamba mona ke sili nde nzamba ya problème te trop comme place nzamba tu ko visiter na sima est-ce que ezaki na hôpital oya ba minino bandeko kende et tout l'hôpital a miki tout pe na hôpital tango kendeki balobelaki yo nini par rapport ya santé par rapport na Saint-Joseph les Saint-Joseph donc gynécologue moko mona kinga naza na myome tant na bengi papa na esi papa tala yo lobaki na ngai na kozwa zemi mais bakangi ngai ya myome aisinga lobi kende kokota échographie zwa mbongo wana ya opération saela ngo makambo sukuta échographie pour nous eloko te na koti tant na koti docteur akuninga bi oyo sa na te ko amunenga na myome bi oza isu na myome.
chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Voilà, de retour sur ce beau plateau de chez Bissou Télévision, Balobi, émetteur, Bozang Sarate, to sengi $100, to sengi $10, mais to sengi €1. To $1 il y a pas en tout cas pour tout côté en atteinte besoin capé bah élément il y a bien et puis bah émission à kitoko voilà prophète ton di melanani parce que wana to moni maman na biso apesi témoignage oui c'est vrai mais les autres comme on a ba prophète ba bimi ebele ya lokutana ya solo alors to yo comme on appelle prophète na biso de la nation prophète Denis Lessi to moni a sali o to bengaka ba miracle to koki ko benga yango bongo abimisi sous-vêtements topé caleçon na kati ya fruit sikoyo to ndimela ye to boya parce que tungulu pe koti na monde na bino ya ba prophète hein ye ya mibenga pe prophète de la nation et puis mokili pe ndima ye sikoyo to yeba te eloko ya sali wana to ndima yango to te. Merci beaucoup. Christ le Bible dit qu'il livré na blé écola. Quand le maître viendra, il n'aime donc une différence. Alors, mon second le prophète Timothée, Christ aura plus juge à ma pasteur. Mais plus, il y a des donc, c'est que nous avons dit que nous avons quand on parle des prophéties, on parle des miracles, il faut que plus qu'édifier partout. Qu'ils ont la bêtise et tous les locaux mouroboyés. Je peux dire à d'autres termes mais que ça n'a pas de sens tant que salima parce que il y a des gens au balanda biso au bazana carte de l'église na biso bazaba papa na biso il y a des intellectuels au balanda biso mais quand il y a des choses sur les causes tellement bizarres il y en a bika que non zetenyo sobe bango toujours na mbuma nango donc c'est ça. Oui, c'est compliqué parce que biso pe batutozo yaka vers bino tondi melanani parce que oh mususu omona asala kiboy oh ya zonisa kiboy prophète Denis Lessi ya bimisi na ya ponika caleçon ya robimisa na kati ya fruit to yebite e bimaki ndenge nini donc miracle wana pona yo na réponse na yo elingi kolobaki eza déjà faux. On parle de miracle oui. Miracle par définition signifie tout simplement étonnement. Voilà. Alors comment ça n'a été que Moïse azaki na nzete o komaki nyoka Pharaon pe alukaka sala makam na ndenge na ye. Mais il y a des choses au salement quand au monango tu dis que non ça ce n'est pas Dieu. Voilà. Parce que sur le vidéo tant on lobaki non nzete be bango na mbuma nango na grand journaliste nazo comme moi. Mutaleki na TV dit que non na sepelaka na nzambe te na lingaka nzambe te bamso lobelango autrement peut-être na sepela na nzambe te parce que ça la ke bambi kamwisi ebele yango alembi tellement faveur nzambe ki yanga lobi moto ni na koloba oya ko sepela na nzambe te parce que soki olamuki déjà na tongo la Bible dit que l'Éternel dit il renouvelle sa bonté chaque jour et chaque matin et ça déjà miracle oh ça ni effort au pesi ni un héros et alors tu dis que nzambe na zamabe ce qui coûte mutamukila kabelo $10 to $5 on s'engaye merci et alors nous avons plus que muto kabelo $10 si le président bazo kufa mais yo zamba zo batelo za même pas na niveau ba président on a même pas na mbongo na compte na banque et tu dis que non na lingaka na ngai été allez s'y comprendre voilà la raison pour laquelle je ne peux pas et au compte na cadre d'approfondir parce que nga n'ayé plus nalo belanzamba aidi na bala Alexandre puis mosa goloza na mboka na makamo nzamba zo sela ngai ozo permettre que ba témoigner miracle ya nzambe mais lelo to moni sape comme sapologie na kilelo donc kilelo e koti tina monde ba pasteur to yeba pour noyer ba pasteur to homme de Dieu pour ne pas koloba ko différencier bino révérend au nani au prophète de la nation au prophète boye mais to koma komona bino boya plus na kilelo ko lata sapologie Maté ya boté ressource te bokoma kaka elamba siko to yebite to komi wapi prophète. D'abord le vrai problème est ani. Alors quand on le belana kilelo to robo yango te parce que le boté ya biso bokomi na kilelo makas. Non. Le vrai problème est ani. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Oui. Alors biso to sabana les rois des rois. Yango faut sapar. Non, quand on parle de la sapologie, cela veut dire seulement bien saper c'est tout. Cela n'a pas dit que comme que non mutazué l'ambassade ou salibe non. Mais les autres moments on a ba photo, tout moment on a ba ndeko mususu ba comment ça la sapologie différence exacte entre tabino statut na bino na statut ya batunsu ezandenge monter problème eza boyé. Christ Jésus-Christ a la félin. Sans couture. Alors il a fallu toujours que
as la différencier na batu nyonso ba comprendre que non, il est le fils de Dieu. Oui. Mais tant que vous êtes dans un normal, dans un scandale, là c'est bon. Mais il y a des hommes de Dieu qui ont tant que lié parce que la Bible dit qu'on donne que c'est qu'on a. Oui. Tant que nous avons salé la yon n'engue de création moi yemba bi que non et si quand nous avons et banaka pe monanaka. C'est tout à fait normal, il faut ça là très propre quand tu suis qui n'a bien ba doit comprendre que non pour et ça la kagate boye non 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 non. Tout à fait normal, mais il faut là t'amener mon kokanga photo na ba frère na biso mususu ba sala ba musique profane. Au kanyo lati sapologie donc au tcheba biloko king kestere mené que son âme repose en paix. Biloko oyo ngakolo banayo eza biloko muso ko boya te. Le frère Patrice ndeko na ye eza we ranson. Awoya l'anniversaire na été po ayembela ka mukilito aza misa profane non. C'est son frère du sang. Ce qui fait tes alliés. S'il s'agit pas de photo, et bah c'est obligatoire. C'est autre chose. Oui, oui. Wana c'est autre chose. Mais ya kolobake au lati ndenge moko na bande ko na biso ba sapara déjà to yebi bango na forme. Net bande ko na biso to mona ba papa griffe. Alati penza lo kwa ba papa griffe. Mais aya kangi mais yoza homme de Dieu yo ozo reflecter image moko boye. Bon na yebité na parlant de lo na ngina lo bayango wana. Est-ce que ça digne to pour il faut différencier statut na bino na biso za ndenge moko. Les vrais problèmes ezali Moussala Nzambe oki ko lata mais ezala décemment. Donc ezala normal ezala ndenge moko te ko scandaliser bato la takaka très bien. Et non pas pour kota na makambo wana parce que tant ozo kota na makambo wana ozomona ke esa la penza mabe parce que ozomona un homme de Dieu qui na liboso bat ki non na lati yoji et ça n'a pas de sens parce que maman zolanda biso azana problème azana plus pour ça azala édifier parce qu'on souffre na cata solitude mais quand toi tu parles de yoji pour ça la Bible dit cherchez premièrement les royaumes des cieux et le reste vous sera donné par-dessus ba voiture ba jeep ba chemise yoji wana c'est son de reste et c'est loko za primordial te peut-être bande comme ça bazo tombolango et alors on a dit que loko la nzete nyo soba bango na mboma nango donc wana zo comprendre que non mutu mususu vi na ezaka ne sapologie vi na ezala go finga vi na ezala ga peut-être akumisa ne ba mise mondain donc tanga zo kumisa ngo parce que Bible dit que bateau bateau c'est l'anzami na ndenge ya mabenza ba komisa na poisson. Voilà la raison pour laquelle le temps est arrivé. Nous avons dit qu'on dévoiler komisa bateau belé na miso bateau bande ko sala makamso na ndenge ko boma po nzambe ba bomba makaye jamais. C'est ça. Voilà. Tozomona na illustration, tomoni vidéo ya papa na biso oyo azaki na maladie ya sida, tomoni wana en tout cas vraiment prophète. To le belana on likambu ya délivrance. Tomoni papa zope sa témoignage moko wana nzamba zo lokumu vraiment na oyo asali pona papa na biso akende ko sala test et puis tomoni na illustration déjà ba ndeko na biso ba internet nyonso bazozo yango et lelo tokoma komona trop plus ba koma na sacerdoce makasi kibonganga kati na nkolo mona pona muntu side si la bongo il faut asala ba miracle moko abimisa ba mbisi abimisa ba magorodo abimisa babilo ebele on n'a pas cité batu awa mais on voulait juste kaka ko différencier moi ba délivrance yango alors et pas na yo délivrance na yo ele kaka opéra kango ndenge nini comment donc nangina lo belo ko ke nzamba ça surnaturel nzambe posa la miracle et ngelo bakaka te ke o esalema ki lobi yango ko salema lelo nzamba ça métier système et ceux qui aux yeux aveugle oyo Bartimée na avec loi monaki na Jean 9 soko tie bango mi balé ba pesa témoignage au kanda parce que ndeko na msoko loba nini o ya Jean chapitre ya Jean 9 alors loba nini ke ngai ne na zaboye ba tsekinga bazelo na misu to tikala kana illustration ba tsekinga bazelo na misu ba tsangisa ngona soyi alors pona mona ba songona ke na réservoir ya Siloé alors tandis que Bartimée Christ va demander mamba Siloé tabi mona kaka lelo et puis amoni lelo so ba tse ba sa témoignage ba mi balé Bâtiment yoga kanda pourquoi yoga kanda parce que yé témoignage ne ko le kamula ya lo bata yoko kitsanza métier na niveau te donc pona ko lo bakenza maza métier système ce qui pas na yo sala ki na zelo na soyi pas na ya ko lo bakaka no mona kaka lelo esili pourquoi parce que azanzamba ko kana mutu te donc ngana sala ka o nzamba lobi na ngana sala et ça te que na kangama na huile d'olive pour huile big sakate muta big sakane zanzambe donc c'est ça
Voilà, tozu isusu na illustration, même illustration du susu tomoni papa na biso mususu azaya kolala wana nde bozomona ndenge nga nazomona ndenge bino bozomona wana et papa yakino ndenge nini po akoma tina niveau ya kotambola. En tout cas nzambe na roza lokumu ndenge tomoni papa na biso a télé, mais c'était comment abande ko bela donc baye na ye il se fait que atambola kate oui. azu batem belé papa ya bakamba ba conflit toujours ya lupango oui. et alors sali batam et belé et puis ils allaient makamsu les kaki et oyaye je crois mange journée ko le kata ba et bah il n'année vraiment yango wana déjà tozomona donc voilà et ça dit que tant on a bondeli baye na ye na badi ko sakola parce que prophète Timothée qui se sakola za na mboka il a fait d'abord sakola liboso parce que prophétie ils ont trois rôles prophétie ça quand pour orienter ko édifier et puis ko délivrer donc quand quelqu'un vient sur autant na obanga nzambe de full belé maloba azala édifier pas la délivrer ah mamba lobele nge salenga pas c'est toujours comme ça alors après ça va qu'on prophétie sur lui et ça dit qu'il a écouté normalement parce que ngai bon ce que ça na mboka nzamba itizanga plus na kata don ya miracle voilà la raison pour laquelle on a sali service à tamboli normal tant à tamboli on a payé combien pour le komaka bon parce que pas ya musakola za na mboka sauter d'abord moto ya sida liboso parce que sauter dimanche journée za na kata hôpital na kata culte parce que à face na nzamba salanga ngolu na za na hôpital mo ya munene mais za ngate mais za ya venir toujours église. Alors ils allaient dans la sida avant de prier bah ça les test d'abord quand on a sida et après on a prié à zone dans le même hôpital sida saline et sili donc on a plus ne longo ko senga te mais soki muta pesi offrande et puis il bosso nzeba ka maboko pamba te mais si ça manque et ça ne dérange pas parce que nzambe pas zolo ba pesa bino ya ofele bino pe fobo pesa ya ofele le lot comme mon ebele muntu avant de consulter il faut donner l'argent to comme mon lelo muntu aleki délivrance au délivrer azui lo biko na sima nango bo senge $600 na sima parce que toi na ba voix sebele hein toi na ba voix sebele o ezotambola vana salo boye pesa na nous $500 pesa na nous €300 siko na yebite papa na biso nde tozomona wana po biso tomoni ye a pesa ki combien d'abord au moni jour mususu zaki mukolo saba tant bolo bana Christ alobi bongo soki ngombe na dindi na libulu mukolo saba ba ko bimisa yete po eza mukolo saba non donc cela veut dire que atazana elokote et ça problème c'est d'abord prophète Timothée qui sont sur la zone mboka so remarquer plus ne ba image peut ba témoigner zoloba pourquoi ba témoigner zoloba parce que moi j'aime d'abord des témoignages. La bénédiction c'est juste après, l'offrande c'est juste après. Il y a des gens parce que nous sommes dans la bika na yete. Quand je dis nous bika donc azana nous chrétiens azana nous pagano tout à fait. Et tant que nous sommes offrande parce que on ne vient pas mais vite dans la maison de Dieu. C'est comme dit la Bible, et ça exact. Mais mutabongo c'est comme mon pesa non, au moni que ozobi sa foi na yete. Il faut d'abord ayeba nzambe. Et tant andimi ko koma mwana nzambe ayebi makamunyo swana. Et là, vous voyez, bisaye, mais ce qu'on a mis, tu as mis le côté. Et puis, qu'on a $300. Non, pour mon tabika, net singabo, yebisanga bato sida ba bika na ministère nangai. Maman oya boti, azolo bango bien que azamwa na boki, nenga zolo ba azamwa na ngai église. Azamwa na ngai église, avec la première conception. Et quand je priais pour elle, abi ah le rôle papa lobi na nimi, mais nazaki na kondima sous parce que na sali 11 ans. Parce que sur le marché témoignage, c'est exactement na kata ndako na ye. Pourquoi tu n'as pas d'endroit parce qu'il y a aussi des fausses témoignages. Voilà la raison pour laquelle et j'ai des adresses. Il y a des gens parce qu'il y a des gens qui micro baladère il y a même dans cette église dans fin culte même dans le but que non journaliste dans la question il y a des gens bato babika ba fandi boye babika donc pour nous le bakisa na bato nza babika papa ya botinga moko abika na problème paralysie. Na ministère nangai moko donc pour nous loba que non nazana plus na temps ya mbongo wana te mais au front et ça biblique je ne peux jamais refuser ça mais je suis là d'abord pour prier d'abord pour les gens parce que l'aventure est comme tellement belle avant d'abonder la ponayo au salabe non tu peux faire quelque chose pour Dieu ce n'est pas mauvais alors et comme il dit ça ce qu'on appelle apostasie na mité mabana nzambi misuba komi kolemba batali babi yango bango nyoso bazakaka ndenge moko voilà tokoye bango siko ndenge nini pe batongo bakomi ka bosiko toyebi te ndenge to ko yeba ba sine zalaka te d'abord un prophète de Dieu il faut d'abord muto ça d'abord de una compassion ya ba âme voilà donc azam muto ça d'abord na compassion ya ba âme oko imaginer que prophète Timothée qui somo ça na mboka ndenge nazalia wa nazalaka soki za samedi na salaka suivi na bandako bandimi taka ndenge na fandi
Mais les comme peu beaucoup moins pour nana ba partenaire oui que partenaire moi appelle ça moi ebele yoka amato inokuna misukuna olandela ka ye mais biso bato to pesa raté dalaka nzamba pesi église na niveau ba bazaleli wana nazalaka dimanche et au samedi pardon na kena tiki voiture quelque part na zi moto na bani kokota na ba mombele na ba commune ya kati on a suivi na ke suivi évolution na ozonga 18h. Pourquoi je fais ça? Parce que nabi ki mta fout ngeza bango te zanzambe. Et dans l'église aussi, nous émission église ça nango eza yako pakola bandimi mateka te yako pesa bango bombo te ko lobaki non ko selo ko te non bango nyoso baza ndenge moko. Le vrai problème est que à cause de la parole de Dieu, ce qui mutu moko amoni miracle makamnyo se za la changer. Et alors les hommes de Dieu va pour na peut-être ont un partenaire non. Moi les prophètes Timothée j'appelle tout le monde. Et puis tout ça kana bango service nazana moto na pona ati ce que pona bato basala ka balingi ba ya au consultation il faut payer il faut que ça la tandis que mutazana kamoko boye ezo senga prière directement au kota la caméra na biso ya chez biso télévision pour déjà les kara ah pour continuer ka koleka au ko ça bata bongo ni bandi la question bon na lobi boye bandeko na yo ba l'homme de Dieu pour la consultation des alaka mutaye ko poser au problème aza malade na wana eza peut-être spirituel mais alingi yo prophète Timothée Christo mosakoli azana mboka o prier pour na ye na lobite keza yo mais bande kono mususu abandi na kosenga mama il faut les kakuna consultation c'est $10 et puis il faut remona nani boy mosakoli intel boy bato wana ko loba na bo elo na ko loba ezelo ko notre sola na yo awa un homme de Dieu face à la compassion un homme de Dieu azana image hippopotame azana ba place mi balé na montagne et puis na maï. Voilà le message que vous lancez les banques. Monton, cela veut dire vie de prière et na katama cela veut dire la parole de Dieu. Alors ce que moni musali na nzambe. Constatation et muto ya mbobi makamuto ya nangote. Voilà. Obaida ko luka mbongo déjà $20 $50 mambebele belé. Tu comprends que eza et aux autres lukande aux amos sala nzamba libumu. Donc tu n'es pas vraiment un homme de Dieu parce que un homme de Dieu face à la bonne compassion c'est ngamo sokola na mboka na ka soki no ya manazana sécurité zali na protocole ezali nana bande comme susu bazawana ya basoda bazana toujours ka pour la sécurité. Il suffit ka opé sa requête na yo. Non il suffit pas opé sa requête ngana tchaba ngo nyoso wana pour na ordre zala façon na ko koto aki mutali boso ozu jeton no qui peut-être 105 personnes ozana jeton na yo. Oui. Soki lelo na kokyo yamba te na ko yamba yo te na ko yamba yo lobby. Donc batunio so sokoye mbongo tenité bozo jeto fele mais quand yo komisi yango que non affiche wana faut pesa ngo $10 et comme le l'hôpital et comme le la consultation là d'office tozo comprendre que miracle ils ont dans nzambe te mais autres pas na yo et puis na makamno musu ya cc. Voilà, donc to retenir nini par rapport à délivrance hein parce que ezaki motuya na kata makambo bomoni ba vidéo no sto laxibino ya papa na biso ya sida ya maman na biso sali 11 ans na stérilité et puis papa na biso ayaki azokoka même pas kotambola mais nzambe alola nzambe ya mosakoli a sali que à permettre bango no so base solution na ba vie na bango. Alors pour la délivrance to retenir nini? Donc pour la délivrance c'est que je peux dire ce qui est surnaturel et inexplicable. Voilà. Je prends d'abord l'exemple de l'apôtre Léopold Mutombo. Oui. C'est vraiment un homme de Dieu puissant que Dieu marche avec lui. Vous comprenez? Ils ont un Nzambe et à celle la kamusala Nzambe na o Bosco Denis les marambasala rawana yo ndima été parce que donc na mono tainka Léopold Mutombo et pas ça la guérison ba mambebe. Quand je parle de l'apôtre Léopold Mutombo za mwana na ta grandeur. Non grandeur tabima pas dit na bala Alexandre ce qu'on pas dit na bala Alexandre ba ventir ba o wana bozo mona wana et ça les maraté dozo mona dit na bala c'est un homme azaki droit azaki no. Denis les ça na père spiritualité. Donc zo mona donc elonga na koloba ezake na yibi basala nzambe nyonso mais mususu na bi peut-être ba papa na bango te na sens wana parce que biso yazane na père tozana batu oyo biso to yibi batambola ka boye aidi na bala Alexandre Zate mais tala niveau bazokumisa bazolobela nzambe na ye et papa na biso père son âme papa Charles Lessi azana bomo ite mais tonoko benge professeur parce que yesu ko mikobi malibanda façon musu na katanzela. Vous comprenez? Il y a des hommes de Dieu batambola boye. Et puis tant vous croire na bango et vous croire na nzambe na bango d'office nzambe na azo tambola no. OK mamu nani nzambe zo sandeko te tanga ye Samuel c'est que non kolela kate pour na Saoul je l'ai déjà rejeté pour que le règne plus sur Israël. Il y a des hommes que Dieu a déjà rejetés.
dans ce pays. Rejetant la bangoye depuis Kala. On a mon kotanga otangi que son nom repose en paix. Papa Charles Lessi. Namono ba professeur basala ndama namono on va s'appeler maman biso la man cachée. On va ba wana baza mama wana Mama Rose Lessi baza ba mama oyo na koyoka soni te kotanga kombo na bango. Denis Lessi. Pourquoi nous avons sonné parce que basa ba maman yo ba teyi biso biso ba bana pana bango mo sakola na mboka na lote na âge 9 ans. Mais ba maman wana papa Charles Lessi basa ba to ba pamboli biso na maloba na Nzambe. Vous comprenez, il y a des hommes oyo Nzambe déjà boka bango. Pourquoi parce que il y a des hommes tant tozoka loba na Nzambe oko comprendre que oyo azotema loba na Nzambe neti nga boy prophète Timothée Christ on est na leki awa na loba de la part du Seigneur na loba na lelo mambu ya bilamba. Mais la mono petit forme makasi hein. Non. Donc on a des le vrai problème c'est quoi? Non. Le problème est ça ni. Na lobi le problème qui le lote il faut. Ngande na lobi. Moi na ya Nzambe il faut ça la très propre. Prophète Timothée Christ mo sakola na mboka banga na lobi ya tama kambo elamba te pourquoi? Mais nga na moni yango na lobi. Nazala ki saper na matonge déjà depuis longtemps. Mais si on a le kina lobelango et ça non ça n'a rien à voir. Et ça n'impacte mon côté. Prophète Timothée na ko na matonge et ton nom na landa papa wemba na ndeko lata. Et qu'est-ce que ça fait? Wa mona mon lokai. Donc voilà, c'était là pour amuser hein, la galerie. Moi na mon lokai mais moi na matonge. Moi na matonge. Merci Tongi Toyi vraiment aux ambakilt mukoni ba misu bazanango mardi oyoka kilt ya délivrance nini ya guérison bon je sais pas trop ce qu'on peut savoir vraiment donc là mardi tozana venir lobo numéro 7 commune ngaba donc mardi tozana culte ya enseignement oui et là que zo boma batu belé parce que bazolo ka miracle mais miracle eza caché na quatre paroles de Dieu c'est ça voilà la raison pour laquelle tant Christ aye pas Pierre alobi na eloko liboso habite que no boka munyama na nini na mai et puis alobi que non et sur ta parole je jeterai les filets donc après on a des miracles salami d'abord le vrai problème est que tant que le bilan où est allé miracle et d'abord parole de Dieu dans le liboso mardi et jeudi tous en culte il y a délivrance pour la famille au bazar du moins bloqué et qu'au bon de la nzamba ça la bango grâce en fait moi ça on a mercredi vendredi dimanche c'est un culte moko spécial où ça va tout nier sur la famille pour que bagno so ba témoigner toujours miracle la Saint-Esprit yo sala no bracelet hein. Papa non ça la ngonde ni nga problème na ngeza ke non Nzambe nde kati na nga parce qu'il y a des choses au bo ça la ngeza ba sentiment mutema na bango bazoluka ba gloire moko vaine ba sali peut-être chadni loko moko we awa bracelet comme Christ au ministre pour dans ça na ngono nini ba la trola na ba sa ma balo ndiri basi na yo non donc le vrai problème c'est ça que yesunde il faut azwa place na kata mitema na biso do mutu to tombola ka ndeye ye kaka nda bongi parce que la veut dire que mabolongo nyo se gumba melaka liboso akomba donc faut ye donc nana eloko salate. Voilà, merci cher internaute Sabino Batubolandi biso vraiment en tout cas na ngai na pambolami. Nga vraiment na pambolami na zu o il fallait qu'il nazwa. J'espère que binope place bozolanda biso partout ailleurs hein. Na yebite binope bo pambolami mais na kombo na Yesu. Alors na yebite so binope bo ponga na plateau na ngai mutu fasse relaxer talaka ndongo lobimi mais relax wana e yara na ba dédicace. Ba lobite ke basana nzambe ba boire raté. Donc o ezana ngo comme d'accoutumance a epa na biso ezala ra bongo. Moi dédicace pour ça na yebite peuple de Dieu mobimba balingaka yo bazolanda yo ba olinga pe moi libanga et ça la pe moi bien. To benga ngo ka merci beaucoup. Donc, je profite d'abord pour saluer donc aux parents et à prophète Timothée Christo. Oui. Donc, au penda bandima au prophète Timothée Christo le rôle à moi na bango. Oui. Au balimba prophète Timothée Christo. Donc, maman Mose Kabichi à mort en France. Merci beaucoup, papa Guy Poli, Emery Kaloumé. Merci beaucoup. Pour votre soutien, merci beaucoup. Donc, le prince de Diamant, Raoul Litton, mon fils aussi. Et donc, on a pissé une beauté. Vraiment, merci. En tout cas, Boyoki Libanga, le prince des diamants, Raoul Litton. Na pissé une beauté. Les bonnes basango ya Sonia Ndinga. Voilà, papa, non, bêta moi, l'eau, mon boya souka. Mais n'a pas sa numéro de téléphone pour na bateau, nous sommes mamsou bazana besoin. N'a pas qu'ils affichent na bani comme bateau, on peut bazala. Au moment où on va finir à bisouana. Au moment à tali ne coûte pas numéro T, mais azo luka son numéro. So koko répéter pour batebele baninga moi. So mutazo loba apesi moi numéro na ya téléphone et ça la paye bien. Donc numéro on se relance na boka zali plus 243 89 67 08 423. Oui. Plus 243 89
67 08 423. On est allé à WhatsApp pour permettre de et plus 243 normal 81 005 77 48 plus 243 81 005 77 48 dans son dabengi à Mosa Koloza na mboka yimo. Bon, toujours c'est séparé na phénomène orphelinat. Pasteur Namsomo Sakoli, le prophète. Prophète Christo. On a bien écrit Christo. Christo, on a besoin on a Christ. Timothée Mosakoli, Azanamboka, l'homme de 4000 bébés. Prophète Nanga. Phénomène y na tungulu ya orphelinat. Pour toujours se séparer nos awa. Yo posana yango pour le comment il faut aider le maman veuve. Alors, les enfants sans nous. Bano bazakana libanda ya mboka bazabi telingano ba boka bango. Yo za na orphelinat po tungulu ba orphelinat pe comme beta bino makasi ba retour. Et comme go beta bisoté, ils ont beta bango. On est tous des hommes de Dieu, mais il y a des hommes de Dieu qui cherchent peut-être parce que dernièrement on a une émission où il y a eu des pasteurs ba weli makambo ya orphelinat. Au des pasteurs. Jojo. Oh alieki mboye, oh alieki wa bi ngai, oh bi te ngai, oh baliaki. Ombonge komaka te na ba bordero na nazala te mosakola sa mboka lo bible prophète Timothée Christo yemo na kena kotala ba orphelin na ndenge nanga. Amen. Na kena tali bango na sungi na zana ONG te na zape na bano na katakate parce que charge nga zana weza no kilo te ata parti pesa te te ata na tanda mbweza te donc na ata l'église na ngai na sombela ka bana bakaye soki et peut-être ba classe zongi mais baza na kata église baza la pembe bazate et alors ba parents nango baza libana mboka maman Moseka Bichi papa Emery baza batu oyo biso ngana ba parents na ngai papa Emery Kalumbi to soka ne mbongo to ke biso nde to ko sunga nde ba ofele mais to zana oya biso te pour lobby et comme peut-être que prophète Timothée aliaki mbongo ya ba ofele na ba bordero. Merci beaucoup. Voilà, on est arrivé à la fin de cette belle émission. Moi aussi, j'en profite pour dire comme ça. Voilà. Donc, j'ai dit bonjour comme ça à celui qu'on appelle Bumba Brad, notre cordon. Pourquoi pas derrière les caméras, parce qu'ils ont les autres la talanga par-ci par-là. Jonathan Moukadi derrière les caméras. Pourquoi pas aussi à Dinish Monsolo. Orgasme Manhattan, on a pu sur Bambo Tebele, Zoro Mabia la Monvier, on a pu sur Bambo Tebele. Balobi Fondation Willy Moucheni, le véritable, l'inamovible Monvier, Willy Moucheni, Code Mboka, Yoti Karabana. Maître Christ Cicéron Bakumba, soif de servir les autres, Psaume 35. Maître Christ Cicéron Bakumba Bofaya, moi, on a pu sur Bambo Tebele, mon intello, Maître Barnabé Macbey, Balobi bientôt là. Merci beaucoup Alexis Yamamoto Yamati l'homme de Baibinga ba planté ba nazana musai nanzambe ba ko ibanga ba planté honorable Osvan Paka. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. Bye.